Oh, Mbote Nabino Bonso, moi c'est Makama Mokili. Ce soir, on va essayer de répondre à Manda Chante. Manda Chante, au début, je me disais, hein, Manda Chante, Nae Bandeli Nazalaka Komiloba était Yo Ozali, Oyo Bengi na Lingala, Mozua. Mozua ezali moto Oyo, Azana Liyini, donc Liyini. Lizua donc kizua wazana kizua na kacha nzoto na ye na kacha kimotema na ye oza motema mabe Manda Chante. Bon, les gens ils vont dire oh, mais pourquoi tu réponds à Manda Chante comme ça, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, on va écouter. Non, oza le kuta moko motape sa faire sika koyemba ezali Werason. Et j'ai prouvé cela. Beaucoup de gens ont prouvé cela. Yon Manda Chante tikala ko pesa faire sika moko ta yemba. Donc ozo luka succès na sima kombo faire. Ozo loba trop, oza mkolo mais ozo loba bilobela. Oza mayelete. Toyo comme ça. Vieux, au lobby bon chanter masala comme ça là rien. Yo banda obima au salani. Et là on m'a longate. Ozali has-been. Ozali penza has-been. Loba na bato ba yebi anglais ba yebi so has-been elexini en fait. Ozali has-been man. Oza motomo bokangama kaka na l'antiquité. Eza mabete mais si sikoyo osala kelo ka malongate molingi kaka kolobela na sima kombo afere. Faire afingyote alobele lo mabete mais yo obima ka pona yo lobela gae. C'est ça la différence entre toi et Ferry. Le Tolanda Moussous. Conflit na biso ba grand frère na ye. Ngaza grand frère na ye na mona mo liboso, mukuna mali me na mbuka o fait la bola zala wapi. Cause la grand frère et l'excité était les kakoki koloba na grand frère li kambote. Cause la grand frère et l'excité que ta grand frère azana droit ya ko finga leki na ye, to ya ko lobela mabe na sima kombo ya leki na ye. Cause la grand frère et l'excité est aux malamu, aux na motema malamu. Comment na moi il bosso et l'excité que aux na motema malamu. Comment na moi il bosso et l'excité que aux na motema malamu. Mais voilà. Cause na motema malamu ezali leur mususu. Cause la mozua ezapé leur mususu. Cause la nazua ezapé leur mususu. Kozala ndoki ezapé leur mususu. Kozala mutema mabe et leur mususu. Donc rien à dire et rien à voir avec ce que tu racontes. Non, yo za na preuve que faire mutachindaga bon, ce qu'ils a fait mutachindaga. Yo olobeli mabe sur Ferry bafane na ye bazoyo ka mabe na yo pe bazo mona mabe na yo. Donc bafane na Ferry basala nini bafane na kima balobela koti bafane ya Fally Ipupa tango bafinga mwasi ya nani mwasi ya Ferry pardon mwasi ya Ferry ou mama ya Ferry. Donc baloba te bafane na pikimia mais oza mayele te oza mukolo mais oza na mayele te. Tolanda esuka. Mais oza mayele te tata oyo. Esika wapi Ferry atinda moto ya kofinga yo. Baya kolobela kande yo baya koyandola eza kofinga te. Werason atinda Sankara afinga mama ya Ferry. Donc yo somona Ferry aleki na liboso caméra abanda ko finga Ferry et pardon Werason l'accent vidéo. Je mets quiconque en défi, tout le monde, peu importe qui, je mets quiconque en défi de me ramener une seule vidéo où Ferry passe à la télé, il insulte ou il se moque de Werason. Je mets quiconque en défi. Ils ont défi na tché moto nyoso. Exacté. Vidéo là peut boutir la monde en mode. Bon, on bisa la vidéo il y a vieux jaloux. Vieux jaloux ils ont technique marketing. Ils ont technique marketing. Producteur m'dacha sozi wana. D'ailleurs ils ont finga. Tu sais pas sozi.
eza kofinga te so babengo mpe zu so balobi no ozali comment jaloux eza kofinga te eza kofinga te mot jaloux eza insulte te voilà donc yo tata mokolo boye olekaka mikolo nyonso na bainternet mpona koyanola Ferregola pendant ce temps Ferregola jamais atikala koleka ayanola yo jamais faire abima na ba TV ce qui peut wapi na YouTube ayanola yo tata moto lobaka mabe et pourtant rabesai peut continuer à rabesai mais jamais faire aleka na ayanola yo jamais au monde faire aleka yo kuto lobaka te faire aboya ko sala clip na yo patati patata yo so mona faire aleka bandi ko yanola makamwana bon au lobaka ko makambe belé kuto voilà donc il y a d'autres choses que j'ai oublié même oleka ko tozoloba makambo belo zo finga fere ozo kumisa Fally Ipupa patati patata ozoluka featuring na Fally Ipupa bando ko lobela mabe ya Fally ya fere pardon so mona fere aleki na ba chaîne ya YouTube to chaîne moko ya télévision abano répondre makambo abano yanola makambo ya Manda chante ozoloba ete pona suki sa pona ngite vidéo nangi za mulai po ba biloko buzo ba belangi na ningi ko ko pesa ngo ba importance te en fait parce que ça devient médiocre ozana ba système ba wenge ya kala ba wenga buzo ba en fait makambo yo obemi makambo kaka ya ba futilité o donc o lekanoka pona o yanolaka o cholaka pona o zana visibilité nana yebaka Manda chante ba jeune ya lelo ba yebi Manda chante Manda chante bakomi koyeba yo kaka po au sali conflit na fere c'est tout parce que ozoluka conflit visibilité nous ya kaka à partir ya des injures indirectes envers Ferregola moto yebi ba jeune ya lelo ba yebi Manda chante so ba jeune ya lelo ba yebi Manda chante na sens que non à swana kana bon pas ko swana aluka kako swana na fere mais fere a échappé kayo et tu le sais. Comme faire tant qu'à répondre yo tes salopas si yangwana de yo ligne à faire à répondre yo si comme motazo répondre yo ça fait été ça ba fan na ye c'est tout parce que bazala ton a été ezala donc FG c'est-à-dire groupe ya Ferregola na ye moko Ferregola bazala ton ya ko yanola yo te parce que pour eux ozana capacité ya ko zata publicité na bango te yango mona batanga ko monote mais yo ozoluka visibilité tata oza mkolo na age no bongo ozotungisa kaka mwana moke leki na yo moko lobi aza leki na yo soki aza leki na yo tosa leki pa kotosa yo bon génération ya avancée toza solo ba génération ya kala wana te ya goya kala ba télé yo banda bakamba ba fertilité yo na ba Koffi Olomide to yebi bon biso toza mikolo to yebi yo mais bana na biso ba lelo ba yebi yo te o banda toujours makambo ba fertilité boye ya ko finga mikolo ozolinga ko mibimisa neti yo moto yo finga fere soki Fally pour la pédite o bosani on na ba interview na yo ba lo sala ekala wala sala biloko ba ekala o finga o bega Fally pédite na biloko ba no lata mais lelo zo bimisa neti yo moto linga Fally neti yo mwana donc non tata ko la pe ko so ko mukolo na kimokolo no mo cha même na ba suki na ba langi ndikola suki ezalaka te na kimokolo no bongo ko mo cha langi oza mukolo le biki faire aza mwana muke OK yo oza mukolo mezo cha langi na mutu neti moi jeune moko moi elenge oza so elenge te mitosa yo moko soko lingi ba tosa yo ezala bongo oza lokwa mwasi musicien aza lokwa mwasi moyemba aza lokwa mwasi soka mitosi te ye moko mobali ya kotosa ye te parce que mobali na mutu na ye azoloba ye moko mwasi aza komitosa te bon po ninga na tosa ye ezala bongo c'est ça la vie c'est la logique de la vie c'est la logique de la nature. Tu te respectes, les gens te respectent. Tu ne te respectes pas toi-même, les gens ne te respecteront jamais, à aucun moment. Parce que toi-même, tu ne te respectes pas, tu ne te donnes même pas le respect sur toi-même. La preuve, JB, depuis qu'il avait arrêté la musique, et ce moment ici, même les fans de Finga JB, ils ont soutien. Comment tout ça coûte JB? Parce que JB a mis tout ça. Tu donnes des exemples sur JB, etc., Koffi, mais alors que eux, ils avancent autrement, mais toi, tu n'avances pas. Au cause de me JB, mais tu as bizarre JB, donc, aux hommes collés à faire, mais faire, azana bizaleli ya mikolo, pe makanisa mikolo, mais yo ozana no na bizaleli ya bana mikie, makanisa pe ya bana mikie. Pendant ce temps, yo zo lekana ba TV, o répondra à faire, mais jamais au monde à faire, à lekana TV à répondre, jamais.
aloba makamono soki ya ndenge nini. Donc d'habitude kimote mama bena yo ane uta. Faut to mitu na pet. Tu dépasses un peu trop des bornes. OK, la première fois tu as fait une vidéo, on a compris. Deuxième on a compris. Mais là ça devient trop. Oyo wangala ka faire aibi go yemba te. Lelo ko mbo njema faire aibo yemba. En fait, tu te confonds toi-même. Aux gens, confusion, moko boye kaka yo moko yo, aibi go yemba te. Aza kuna succès te. Mais lelo ko mbo njema yango. Po ba bikamo po makamo faire azo sala mikolo e ko mo leka na bino. Bande des hypocrites. Voilà. Oza hypocrite. Oza tellement hypocrite. Là, tu encourages Fally Ipupa. Mais le lendemain, c'est toi qui vas encore critiquer Fally Ipupa. La même personne. C'est toi qui vas la critiquer encore. Ah, Fally Ipupa, où tu as la sonne en Côte d'Ivoire. Hein? Fallait. Il y a des gens vraiment, franchement. Bon, je ne vais pas en parler parce que la vidéo. Parce que ça m'a sonné il fallait à Saline en Côte d'Ivoire. Bah, ça l'a bon. Mais le bélango. Kenda ko teya leki na Fally Ipupa oyo yo benga ka soki international soki penda ni wani kenda ko teya yi kenda ko laksa ko yemba yo mto yebi ko yemba pona ni ozana succès yo yebi ko yemba ko leka fere ozana succès soit disant yo yebi ko yemba ko leka fere soit disant yo nde ozana voix kitoko mais o composa ka banzembo kitoko te wapi banzembo na yo. Avoir une belle veille, ça veut pas dire qu'il faut que tu t'arrêtes là. Non, il faut composer, il faut faire des œuvres. Faire azana belle voix, azo composer, azo sala ba œuvre. Mais yo mutozo kumisa kaka yo moko na yo moko za ko mi kumisa o yebi ko yemba o sala o lobaka makambo ya asbin o sala nini o sala na communauté congolaise iloko ni na malunga. Tout le peu vérité. Non, on va pas mâcher du mot. Yebi sangelo yo sala na communauté. Yo bando tal ozalaka soki soit disons na wenge wana. Pe ok eloko ni na malunga penza yo sala. Tout le baka vérité. Et le rognon malongo ça le rote au sala ba capella na yo bato ba yoka capella succès elle pas et minio et que non peut-être peut na kisino yango zo matate pour ba succès à kisipe si la rabo la succès kisipe si lita ali bon donc carrière peso kindana aussi là parce que moto azana succès à kisité ben voilà a continuer à koba na ndenga kitoko botela les ba jibem piana na ba wera son ba tika musique mais bazo koba bazaka kana succès. Parce que lelo yo botala ningi baba nzoi balinga ba bomanyoka comment on dit alias Denis Lessive yemo ka misengi sur pardon oh non le bagine ma bête sur bon le kuta na le kuta. Donc il faut pas blaguer, tu parles trop à ton âge, tu parles comme un enfant. Faut grandir, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour s'amuser, mais toi tu dépasses trop des bornes. Voilà. Donc, oyezakili yano la ngana pesa na yo manda chante. Pour aux autres tata mukolo me kasi makantino eza ebana miki oza mukolo te. Yango ete na sengi na yo na bolimbisi manso plutôt na bolimbisi manso tata na sengi yo bolimbisi. Tika fera fanda tika. Sala musala na yo kenda ko yemba. Dwa tango na yo bebisa yango na ba studio. Composer, écrire des chansons, baby ça yango tika faire apema s'il te plaît. Na bolimbisi. Donc na faut que mela yo te posa nzambete. Mais na sengi yo ka na bolimbisi nyonso tika faire asala musala na ye. Yo sala ki mpungunzala na yo na ki mpungunzala na wana. Bo sala makam na bino mibale ba ki mpungunzala ba ki yangala boke de ko yangala soki wapi. Donc bo tika faire asala musala na ye malembe esika kokuma. Ata komine o soki ba Hollywood wana te italika gaye ata komine no italika gaye o yazo sala italika gaye asala mabete italika gaye yo banda stangaka nzembo moko yo koma o l'équipe na ba chaîne ba étranger ezati tata ozana œuvre te donc tika ko lebela faire makambo ya buzoba ozo luka visibilité na sima ya faire kenda ko luka visibilité na sima ya kimpungunzala na okumisa kawana. Donc tika fere asala ki visibilité na ye na ndenge na ye et tika ko lebela mabe bino depuis boyebi kaka album comme prêt au zongeli su makamba ko loba ya ko lebela pardon depuis ka boyoki album comme prêt donc bo comme tout wana parce que bozonga bo bebisa album ya fere gola ba ndoki soki ozaki ndoki te tata kasi yo linga ko leka te o salela susu fere ba vidéo. Mais c'est quoi ton problème? What is your problem, man? Was ist dein Problem, Alter? Was ist dein Problem? Du bist schon alter, man. Du bist eine
Oh là là, eh, biloko biso penza tata yo za so do oso ko ba tata ope ozala ba peut-être na bana lisusu o ba bota donc oza déjà kokoloko oza pe na ba kokoloko oza mukoloko tata mi tosat yo lingi leki tosa yo mais ozo tosa leki te bilobelo oza nango neti mwa moto mo akenda kelasi te oza mukolo te soit disant ozaka mayele bo bata o moto mayele manda chante. Non, 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 non. À un moment, il faut réfléchir. Tu es déjà assez âgé. Même vieux Kofi a le baraboïté. À ta vieux Kofi a sonné l'affaire. Jamais au la vieux Kofi a les caras à la multiples vidéos pour en répondre à l'affaire. Non. Mais attends, des fois c'est pour ça que j'aime bien Kofi. Parce que Kofi il est intelligent. On ne peut pas comparer vieux Kofi na yo manda chante, c'est impossible. Yo oza mukolo moko boye ya bunkala mukolo moko donc alingi kolanda kimpungunzala po bapesa ke mwa mbongo nje yo mukolo bazotinda yo olobaka bilobela yo siko olingi nini olingi olobaka mabe donc bafani ya fere barépondre yo te bafere mpe arépondre yo te donc azalaka yo olobaka ye bayoka yoka na buzoba no wana vieux yo concert nini oso obeta yo concert nini tolongola kaka baéquipe oyo kota ba orchestre ko tolongola ngo yo concert nini kaka ya yo moko obeta kaka na Kinshasa wana tokende kutu Kinshasa te braza kaka ya pembeni okenda obeta yo bayebi yo te kaka na braza kaka ya pembeni awa nana yebi yo mona yo kuna kutu moto ayebi yo te donc tika faire apema quand même à un moment faire il fait ses trucs il fait ses œuvres selon ses ambitions selon ses convictions selon sa vision. Donc toi tu fais tes trucs oh chika combo ya fere oza mukoloso koli donc nzembo kaka moko ata eteti na so na cheka nzembo eza kutu mingi eteti kaka ya nzembo kaka moko ochikala kosala te oyo eyokani Afrique mobimba ezati mais oza kolinga komi kokisa na yo na fere gola soki neti yo leki ye non leki ye te aleki yo musika. Moi je ne mâche pas des mots faire aleki yo parce que oyo faire asala yo nani osala ngote. Faut qu'on se le dise. Yo le roni à malongo ça. Et là malongo ça là et entre les Congolais c'est tout. Après ici là ngobé. Mais et y aura en Afrique mobimba te? Non. À un moment oyo komi kindoki, oyo eza sous qui jalousie parce que ceux qui jalousie to ngato comprendre. Oyo ce que eza kindoki parce que comment yo moto mobimba olingi ka faire bandima kaka oui yo sala ko leka fait. O sala ile ko malongo te? Oh. Maka mo faire azo sala yo tikala ko sala ngote? Yembe l'accent kaka nzembo moko oyo neti regarde moi kaka oyo sala ileki ya regarde moi eza wapi na regarde kutu na ke musika regarde moi na ke musika maboko pamba l'accent kaka nzembo moko oyo yo koma ileki maboko pamba eza wapi eza te vieux chika à un moment faut kola et comme ngonga ya kokola tala Kofi aswana na fere eleka et bah donc moto comment na isika na jamais komona Kofi continue ka koloba buzoba yo mukolo boy donc kaka makanza bana mike olingi pe ko swana na suki no ti susu ya langi ya jaune comme le roi moto apeli moto na mutu na mvula no bongo eza malamu te ve manda soki nani wana manda chante o chante rapete kaka manda chante ngo peza wapi o tikala oyemba wapi Zaïko zo tout ça parce que faire autre ça la hommage ya na système ya Zaïko pas et pona tata na ye auto kufa que son âme repose en paix. Et ça le joue pour moni faire à côté si biloko ya Zaïko. O sakala la faire. Au moins biloko sali ya Zaïko, hein? Mais yo to zalaka soki la bozala ozo soki nani ya Zaïko. Ti le lo sala ni ya malonga. Et le malonga sala raté. Enfin, toi ou les autres, peu importe. Dans Makabo, toi, tu perds trop ton temps à critiquer Ferrego, là, pendant ce temps que lui, il avance. Hein, s'il te plaît, c'est ça où j'appuie vraiment là-dessus. Koluka visibilité na kombo ferrete. Kenda koluka visibilité na kombo kimpungunzala. Le belaka makamba kimpungunzala ici gazali, yé kimpungunzala ona a opé ce succès. Pour ceux qui ont le succès pas à faire, yonde mtoko beba. Yonde mtoko pola pour tika faire azala na ndenge na. Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Voilà. Donc na tikibino na kombo ya tata mokele nzambe ya lola oya keli likolo pe na se abatela ngai abatela maloba na ngai abatela pe ba oyo banzimbelaka mokili oyo ekelama na kombo ya tata que nzambe ete abatela mokili mobima na kombo na bino bonso peace and love.